Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda ngai nga ndeko na bino Simon Pocho Lobito nzeta moselu kataki rengundu kakamia munene tembe sili bajalo bakufi bafo konte pe bakufi la lula bulu yeke bataria bandeko na ye ndenge na mesana kokutana na bino nzamba lola apesa bino kimia apesa bino boboto apesa bino oyo elingi motema na bino vuma pambola bino 5 continent nyonso oyo nyonso bozaki nango na besoin nzambe oyo asali kolona se akokisela bino apesa bino kimia na makata na mabota mabino mason vraiment le kaka bien oyo aneo vraiment ezali ane moko exemplaire te de sabo ba changement ezala oyo azwaki changement te nzamba lola tia loboko akanisita na likambo moko amen. Bandeko ndeka bo mesera kopesa nga masolo yango na ye nga na sina precisa bino na loba ke bandeko bo limbisa na koloba mwa mva moko ndiko na bi nga soki na lekite c'est que bino bo pesa nga masolo te ba biso bio pa Simon to nga bi na pesa bino tous les numéros osmosa bino moko te bato ba benga ngebele il faut avoir la patience pour nga soko tikeli nga message bandeko na zwaka na benga ba o ba nina bango ba pesa la to kutana to solola elika to na WhatsApp to solola excuse na senso mo kan se to na ponaka te insistaka kaka na okozwa na kozwa soki na zui kaka na to na moni obengi ato tikeli nga message je ferai tout que na benga yo na zate o parti pritete bolobi no te pas Simo otso ba bengo te nga na yamba omoni kande motema longi basala nde basala motema na yambaka telefone soki obengi nga na yambaka parce que bino bozo sala ponga na sapona ba masolo ezo te pe monde mobie batu mingi bazo soma ye ponga mna eko fungula bino emiswa boye ko zala te oya Simon Pocho Lobito tembe na tembe eza ngamo ka number 1 ngamo ko kaka emiswa boye eko tikala ko zala te banda babanda tiba kusukisa eza kama bongisa nzambe na sans wana bandeko na ngana ipsa bino ndingo wana ndebo pesa nga masolution bomoni nazo zwa telefone te bo insister na koyamba merci na oba yoki na merci oba na teti merci bandeko ndeko na biso ya mwasi bazaki na kata libala na mobali na ye bafanda kapena ndako ndeba pesa biso ka bandaka HLM oya keba nyoka yango wana ndeko oyo mawa ndeko na biso na mwasi na mobali ne mobala sala kati ndeka to bimaka na tongo mobala kendaka musala mobala sala ka boye pe mobali asala epe mwasa sa mais mwasa yebi fonsa mobali ne sika sala kate omoni mabango place mobali na sala ka oyebite o azala kawa alongwa ka te yeba fonction mobali na sala ka wa mais le mo turuti mobali nga saka na société bo mais suko société mobali no yebi ngo tendengeni bo fani be bambule bele na kata ndako eba société mobali no tende bande koma kambwe zana poto bana mambre oba mona ga msuma kamna lobaka ya ba black un jour bo kufanda na weso so kanisanga to bia te pasi mama kama lobaka eza ya solo nzeta moselo bande koma kambwe zebele na mboko yo ezaka nzamba lobayika ki papa na ponyo po osunga bandeko misusu po fungula bango miso parce que soki te bandeko misusu to yeba ka mona zolo baluba na nzela ya tika ya saleka ya alekana oyo kaka alekana alekeli biloko mungu ayete benga bango balekana kolo bataleka no bika alekela mungu parce que soko ba alekana akoyoka koda sika olobika ozumona omona oyo alekela mungu po makambo leki obi kusumbi loko leki mungu ezaka sona bokono kolia kitoko te ezaka mwa mvunzi na munoko ezaka lokwa Dubai lala na yeko panza makita ndeko na biso na mwasi mobala ayebisika mobala sala kate mobali pa bimaka na tongo akendaka musala nzoka ndeko na biso na mobali asala kate abetaka je oyo ya peni lala bulu yeke Pascaline Ponde yana Jenny Ponde grâce à Ponde bana ba Ponderes yebisa na vie Ponde ngape na soya kozwa bomengo naza na kata famille wana Ponderes Pascaline l'ami d'enfance to uti musika Pascaline Ponde mwana mama nanga mwasa tembe bandeko ndeko na biso na mobali abima kapela tongo na tikito akena ne kubeta pemi baje oyo ezaka na ba café wana kote nyonso bayeba ya beta komba nkapi
ntangu ye azobima wana pe ayebisi mwasi na ndako na ke musala mwasi pa kei musala mwasi asalaka mwasi ya femme de chambre asalaka ndambu ndeka boyebi nde makambo ngo ezalaka bango basalaka ba 600 chambre ko basotaka biso na butu oso sote mutu na butu nzoka mubala salaka na ita sokosa yo pe boye nzoka betaka na eje pe mi wana mama oba melaka masanga moko bakabulaka batu mibale boyebi bango balisaka pe mingi tumbaku ndeko na biso mwasi pe bavandaka na bango ya nzoka bako mobali ndenge mokana ndako ka boyebi te mwasi amso kozwa charge boye mobali mama nzoka mobali ndenge asaka soka futi mwa moko bo mwana lekisi afutaka na ye ndako te lala depuis ki pomba mabese kota ki nongo mebiso tozo yeba te sik balie leki ndeko na biso mwasi na ndan songi zongi sango na piki mesha batala yo mawa mwasa zoba zobet na loba kina ko lobela yabi pasi ngabi ona ko loba soko piko kokate loba na kati bisho wana poli kozala zoba boy basa ekolo pe babanda ka mumbongo na bomwana na boko tanga pona ko mema ngambu ekolo na babanda ka commerce na bomwana boyebi yango mwana mobali wana sala kanika mwasi pe ndenga saka so kipenda bango pe nyo me yusa na bana na ndako soka to yebi kotanga te lakisa bana ba papier yango yo boy sari otaka commerce otaka nini comment on appelle ça femme de chambre liboso bosila pe carrière ezaka sundenga kala to bana ko sala ba 1000 chambre ezala sute comme ya keba nyoka bolingo na nini na femme de mobile ya nzoka eresa mavala la lulala Selo scam tata mapasa nyoso makambo tina ti courage esa nango makambo namba boko to yiko vanda wana pam babi moi si ayebi ne kaka esa nango normal mais bato bayebi na bango ke bato nde bayebi ndenge wana babi ke viana pe asala kana ita sa muta bakopi kaka ya nini ya msumu ko msumu le msa lie mwa boye exemple msa ko leta mwa dem nde badiaka na bango to yeba kate ko nango on sait jamais bato babeta ka jongo bayebi nde ezalaka ya msumu na ko leta mwa 700 akofuta ndako mwana bakitisi ndako yo moko yebi val office ninga zalaka papa moi sipe sambulu na katsandaku bazo liye na dansongi basi misusu kolamba obosa na makamwa ndako papa moi obali wana pe a continue ni kaka ba jena yi nzoka suka teka kana moi noa na ba petit wo ba petit kaka wana ba petit ya ndenge zalaka masulu papa mobali mwasi pe siko ba mkomsu bavani kana ndako batindi ndenge zalaki batindi papier te babi papier oyo to tindeli bino parce que ba relance ndenge zala ba relance bango ke bazala ba nyongo mwasi azwi papier wana mama otanga te kamata kaka vision bino batanda ko bolembisi bato ya na lobi mabete mama soko zui grâce à kotanga komisa nzambe et puis ça vient à montagne surtout des dons de Dieu. Comme ça va parler na yota na mukebiso mtuzu na biso ba chance mama mutako lekelanga na papier azate. O ayebi ta yebi okusanga na ndenge. Na ndenge nini? Papier nyoso na tanga na CV yaka nyoso koleka ku Dubai na CV yaka. Quel bouso boko sala. Na bona wako tanga église on va sambela so na tangeke comme polémique walinga kabiso tengabe moni makamna lobaka yango wana ba roba na église wana ba bimisa pasteur batuma bepo na wana bona wako tanga to so na tangi o pasi mo linga kabiso te nzoka na prévenir kabino ke bato nyoso bakiba biso ba mbonga bomba na kuna to kutana na bango ba place ability misusu te olinga kabiso te yo zaka bu na boko tanga kombo bo yebi kaka na bika église na so na tangi mboka eko ningana ndeko na biso na mwasi ya mobali mwasi batindeli bango relance ndenge zala ya okutanga tati bakuri ya katotanga ya msobite ete na tanga na kuri ya msulo kwa yebi pe kotanga te bana na biso bazape ba yebi kotanga ba mama sa elobi bo elobi sans ko lukla kisa mama kamata tia kaka wow oye koya eya tekele bumba mboke za ya koyinda to lelo sonandonge leki sabatala yo
ngala za nga ema na kangaka ba nani ba mabende papier na kangaka te ozwanga kuna te okodoka nga na kangaka ba nani mabende naza ema na kangaka mabende na kangaka papier te okomela nga sako nani kotafuna ezanga na bebisa ndeko na biso wana pe azwi papier na relance de ba tine ba mba mnyongo ikomebe avandi sana na ndako bandeko yango na zoyebisa bino il faut kozala na contrôle côté nyonso surtout eloko esalenga mpasi bandi oyebisika mobali no asalaka te mama na ngai basi akele bazali ovu moko oyoka aza kele mpona kolia ye aza lokwa soso lopango malamu bateka to bayiba basi misusu basa bongo limbisanga me yo oza na mobali na ndako maka mosusu esalaka yo moto kozwa yango ozwa parti ndenge nini na bapapier ezo ozokokota foti to bandaki commerce na bomwana moyokende classe biso ntango tozokende bazolanda biso na banzete yo ozovanda na sali de amer ozoteka mungwa na mabele tosala koboni lala soleil wanga nasala makambo nongano tokosola fara na boyi koloba ngo tokosola na yo na makambo keba nyoka yo lelo bandi kotala makambo ako ndeko na biso ba amela ngenge akenda ne kuna kasoka ayepe kase batele biloko ali asuko lia musala na sala ki makasi nzoka musala sala ka kinenge no kobeta pemi wana je wana ya pemi wana bakena kobeta na banganda wana ya babeta boyebi kande sala maka nga bela bambula na mobali wana nzoka liaka erisa ngabi erisa wana liaka eske koka bandiko masoro mususu obi bandiko nanga basi sona bina bandiko nanga basi biloko mususu saka nango epesaka na batu kele na bokenzo kolia ezangi parce que yo mutu sa mutu ozosi ozana kasa ndako moi mo de mouvement ko yeba te mobali bela bambula sala kate abetra ne ka je wana oyeba tiki mobali na sala batasongi pe tozala na biso tokoma kobanga parce que moi si mutu musoko betre litsole ajala mobali na aza libre ko solola nayi tokoma kobanga ya bat mutu nyoso ba yebisa ke lisolo te baya okangondo kipamba banda wako kimona banzela pamba parce que likambo usudu likambo libala to likambo foyer nde kwa mosi mobali kokende avante baya otsaona nzembo akebo pamba lala Claudine yale la femme de Faleng na Grenoble mboke za ya kukufa na sans wana parce que nyoso so to landikaka kozanga bombo to nakata ni iyo mtu mubali paso bande ko bi mibalo akala wana mibalo ba vio akala wana basala ba deka mingi na bakata ba foyer ba vio o ba ndoko sana ba batima wana ya kala na ba vio ba bota lelo kutu ba bi ba anniversaire ba ntimisuku to ba bota na ba ndundu ba bota na ba chinois ba yeba tabana na bango lisusu ba mtu batsa ba to ba désordre tanga leksenga bia mtu asa mutakala ko vio za muta il faut les local esprit bataria ya oyeko ya eya azamuta lelo bata samizanga bata kalat oh mutabadai le bata kala bata penisho eza lelo ezikisa batu ba mito ba miso batikala libandi ba kuma ko kosa na golate ko tsipona penisho yozo benga ba mutalelo amutakala mona mubali wana tiya yango tango nataka bya okwela kine equipe baganyaka dia 0 oya liona dia ntsondi zongu sango na piki méchant muto akala atela ka ina ndambu bono ko ba jouer na biso akala ya leopa ba ndoko tela ne longa na sepso bango wana papa pangana tali ngabi azo expliquer na biso bandeko mawa ndeko na biso na mwasi mawa okoloba nini po ondima ngonde parce que c'est ça l'année ndeko na biso pa vanda kana ya mwana mubali wana pa vanda kana papa sikoyo ko mususu ye mwasi abimika ndenge akina musala aye bayego yebisa bango apesi bango su relance mususu wana bapesi po ya première na deuxième po ba kino kosamba po ba no bandenge nini bazo fute ba komi na nyongwa 15,000 euros na boye ko bomba bandiko 15,000 c'est que vous foutez combien de mois bo sala calcule na bona ko saka kina na sana tante ngapi oh mama bakomi na nyongwa 15,000 moi si ba yeba kate azofanda pe na ndaku kala ngapi
nzambe merci soko ozwi mwasi ayebi kotanga yo mpo yebi kotanga gloire a Dieu mobali eloko nde ezosanga ayebe sika mobali asalaka te asalaka kaba misala na bango ya maboko mosala maboko eza ebele te kokombola mpe ndako eza mosala maboko kopangusa mpe mire eza mosala maboko me siko mobali naza na domaine nini amataka likolo babenga sige oyo bafutaka biso na nini na train ye mosu asaka na batima oyeba ndengeni mobali asala te yaya wana fiche de paie ko kamona nko papa ndeko na biso na epai kovanda na papa baza kokende ndenge ka bata ya nini babengi bango wana babini batafala fils batindeli bango sur relance wana abake kaka te après lisusu mobali wana akontinanga ne suka kaka kobeta baje wana nzambe pe alalaka te wo po atekaka pe na wana na bapeti wana soki mpe bawelelaki nini ngai na bino baye kokanga bango wo oyebika nde bakangaka bango te bakangi ye bake na ye mobali mwasi mpe ayebi te nde mpe ezalaka abakomolaka babi te pesa nini kombo mwasi to mwana nini baye kobenga po aboyi kobenga mwasi na bengi mwana na ye lala manda chante félicitations mon kako soir Fally Ipupa ça va bien passé merci ngala tanga Ferregola bongo ndezalaka Ferregola mobala tembe na biso ngala lobi ezalaka nde bongo bafande nie aboko benga mwasi abengi mwana ni na telefone mwana ye babite ote na yeko luka papa awa babengi biso po papa bukangi wapi mama na bino mama elle travaille ndeka baloba mama tutu babite eza ifoto mona mwasi na ye osalaka nzoko betaka no pe mi tekaka no ape na bambongo mikemi kelo bakoya ko bomo pam siki ba mbule belo vando tekaka na mbongo na nyoso tsia wapi bazeli mwasi telefone basi misu bayembaka telefone tatia telefone sope na Dubai soka tsango pe na venga ve mama telefone batsango po na alo yoki nokobombaka te benga mwasi na babengi mwasi na baye kozwa ye soki na ba 17h 18h nde bayebisenga ba 18h 19h baye kozwa ye oyaka boye toka nimbani ndenge ne nde mpe bamemaka kaka biso toke kuna bando explique mwasi na mobali mobio te tokangi ye na barawa mobali na yo atekaka biamba asalaka oti mobali nanga asalaka bi asalaka wa parce que to landelaka ye de près asalaka te ayaka de tongo ti pokwa de lundi à dimanche musala ngo ya ndenge nini zanga repos kozanga mayele banduko ete ya bino basa mayela mukie oyebike mwasa sili mayele ba préciser nyo mobali abibabi asalaka te abetaka pemi omoni bapolisier bayeba biso nyonso balandela parce que azaka na kira bano ya mikemiki wana ya mosusu bayaka kotekeli babilo mbongo wana ozwaka obombaka wapi point d'interrogation nakokota vie privée bato te ndeko na biso ndenge aza babimisi bango na ndako bazofanda esika moko na bamalien mama okolemba je cha na nzela zala voisin ya malien zala makasi na cha na kobwaka soyi na bala na couloir bakomi sikono na maison de passage bozalaki na ndako na bino mobali wendaki ya mbote mobali amonanaka te mobali bakangaki bayeko nini babimisi wana mobali tanka babimisi wenda ti siko ndeko na biso azoluka mobali amonanaka te ayebi pa simo oto okeni 6 mois mobali ngabi azane mutu yemsako azane mutu ani na place ne belebele alona yonde mutu zaki zoba ozaki bayele te parce que mbongo na msusu asa bomba di ba côté msusu yo mutu abine asalaka te nyonga 15,000 ya ndako abi pa simo ngana yebaki kaka ndela sakina ngabi mutu azana ye mutu l'ami fidèle zaka Jésus de Nazareth pour nous go za zo batina suka boy Didier Lacoste mongongo bana kini Guy Mumbata na Belgique ingénieur na biso tala babilo kwango siko koloba nini okoyebisa batu nini
excuse bandeko natali kangabi ande ozande zoba te me zobete ya suka ou pasi mo ngabi parce que ngabi moi c'est ne mutakengela kabiloko andako moi c'est mama ba so pesa bino ba relance abi pasi mo na yeko to yeko yeba ngo ka tamba yebisi biso ke tozo quitter parce que tona nyongo ya ngabi pour koma na 15000 wana e bandaki na combien ngabi pona yo zui ba papier il faut tango yebisi mbelo taba yeko tsika biso ba papier mbongo yo lo ba ko futa ndako o futa ka wapi ko tanga zaka nécessaire no bala kenda na ye simbo yango batika lisuko na maison de passage yango basanda kumu na bana na soki na nani ba esika moko na mali mama pika pende na cha 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 okoyo kango abina ngapa simo nazana mawa ikamuna bengela kyo pona yebiso yango ngabi te ngana ko yebisa ngaba ndio parce que mi bali mingi ya na sina lobala bino yeba place mo suna sa mo ba no salaka oui, mais ayi pasi mo yebisa nga sala ka koto na rangisi akoloba nga nga bien banda elongelo so mona kasaba ndoko ta retraite vraiment nani azamu ta sala lisusu asa kolite bata daila bata kala bata sombele soso bangwana bata tina ti bangwana batu babinaka na tanga groupe ka ke bazaso bata lelo yozo lande pona nini muke wana bambule kote belete soso akongo yeba mbulani babenga bango kwa bandeke ba alo kwa ndiko babenga venga ve mama boko telmisena mwana obose no bengi mwana mukolo nzoka ye mama mukolo tata mukolo confusion tala babiloko ngo nyoso ba nini makambo esali buzoba mawa tro boamboma eluka makambo na pari boamboma pari eluka makambo ya wana suka mwana futela na ndaka boambo mumu na makambo tala biloko wangu ngai bandeko na PCP ndiko na biso na mwasi food kozanga ni mayele oyebe sika mbaye na sala kate oyeba pe ba papier no so babwaka kate tala sikonde place bokomi ndaka munene ndiko na pesa bino ekeka kabuyi nyongwa 15000 euros bandeko na suki na ngawana butuma na boza esika boza de malamu na bafoye na bino kimia na Yesu Kristo za na bino amen la 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 la